acte où il fallait poser, ça s'appelle l'ingratitude. L'ingratitude vis-à-vis il y a au quartier la terre sala ponaye, il y a au quartier la terre sala ponaye, il y a au quartier la terre sala ponaye, au moni biso la kisa sa to yebaka po tala ta paye, tala la temps. Nenga lo baka auti tala la temps, auta tala la temps. To yebi pe tala la temps te na kisa sa. Bando répéter na venir. Kate azoba makasi. Kate azoba ya. Avion ya liboso na vie ya fali ya mati eza na quartier la terre. Mba liboso zoka mungongo afale bimi wa ezo yemba ebeta na bar atelemi pe na coin ya bar moboye bayoki mungongo ya fali ezaki na quartier la te pa kofi Barara nelka pali pupa ngaye na bengio na telefone oyambi wi ati yokatelinga telefone Fantastique na bengio na telefone oyambi wi Radelina téléphone, Mukini na mama, Barcelone na maya, Kala, Utakala rife makemo, Yadala qui fait na dana basoso magi moyuma. Mais pourquoi les gens comme fait na kati ya baba na yeye? Lokola télévision. La télévision. Mon papa Rocky mon papa Diego na Rocky Mini. To bengi bino na téléphone. Ozimbi chou. Na bengi na téléphone. Ozimbi chou. Yo katelinga téléphone. Je veux polinga lifusi. Tati chingulu nanga. Eza se pataki. Bongalanga, Luzumuna pona lingio. Bongalanga, Ama Marifa na Londres. Pichu Mobunga. Bongalanga. Lorenzo na lingie. Bongalanga. Lorenzo na lingie. Pamba natika yote zami pesa bango bonzi pesa nga sagesse ya Salomo na ebata kokima souffrance ya mokili na boyi tobuna na lokola mokristo na mopakano soki loboko yebaka pasi oyo lutu emonaka na ntango ya bogasiloko ndele yokelaka ya ntango mawazo ide obebisi motema na nga na oyo osali nga ye obebisi motema ya gra mobao na oyo osali nga ye fali pupa ya nelka ye nga nalingaka yo nekosukoko ye 7 ans. Et puis moi je fus soldat à quartier la tête pendant 7 ans. Oh oui. Plus à 7 ans en tout cas quitte côté. Parce que quand tu calcules trop les autres, tu vas devenir aigri. Donc moi je suis focus sur mon boulot, sur mes albums, sur mon univers. Donc La communication est une science. On n'improvise pas. On étudie. Dans une science, si vous voulez improviser et sous café. Je pense que Kishinzora doit être reconnaissante. N'héritier Watanabe, comme ma poto, il a ouvert la orchestre amené les macas indéngwana, à ce au Kenya. Quand bien même qu'en Afrique du Sud déjà na BCBG, mais ça Afrique. Europe, c'est grâce à l'héritier Watanabe. Alors moi respect wana, moi considération wana, parce que y a na la team Wata sa eloti. C'est rejeté. C'est rejeté de bébé. Nasina mesana na milelo. Nasina mesana na basho. Oh, si mon cœur est comme Jésus bimaye. Ma
Jésus aussi mon canako yisa ngaye. Voilà ma tamba Marie Mathieu. On dit mais mimi na poto. Qui n'a rien fait hein. Aseni. Parce que c'est ça la team c'est Dadi Mola et Francis Kibaya. Héritier ça qui a pas ça les plaisirs. Là orienté Fali pour qu'il soit séculaire. Il a encadré Fali. Mais il est fan de Ferré et de Bill Clinton. Ah bon? Mais ça secrétaire, non, on a évité qu'on fasse un fanatique à Ferré. Non, on a évité qu'on fasse un fanatique à Fali. Il y a Bill Clinton. Non, on a évité. Alors, on a mis ça à 1000. Et puis enfin, en termes d'orchestre, il y a un fanatique à Wenge. Via le bango. Un fanatique à Wenge, mais c'est comme ça que je m'appelle Wenge parce que 4x4 et Bima qui a Kofi Azaki contre. Contre ou pour Batunde Basaki peut battre Moroboy. Mais tu vas dans le Kofi na quartier latin na répétition maman. Eh moulala igime. Ah moulolo danzima. Ah moulala je vais bien. Que Ferregola soit libéré même end time. Sikoyo. Bablo Rabaoto c'est la calèque. C'est là qu'on peut kaka. On musique. Je veux voir l'artiste libre. Mais je ne veux pas qu'il rentre à Kinshasa comme ça. Comment ça? Avant d'accord Kunayate? Te abatama. Abatama wapi parce que poto bakanga qui a lembi pe poto. Aketana ngola. Groupe Landier kuna. Pourquoi pas na? So pa royane awa. Batouba batera zao. Akiti pena na vol caché. Mais c'est panzani batutu bébé qui fait réseau les 15 bis tout aux ananani na aéroport non? Te bongo te. Moi je propose que va préparer le spectacle moi mon azonga boye tout ça l'envoie événement na stade le 24 décembre na stade de réveillon l'église toujours on a fait aux arrêtés venir sur la stade des martyrs le 23 à quitter l'aéroport tout que yambi à cette chose au général quand il y a masala na matanga mari misamu OK era kiti ko to monika muta kiti boy ba yibi ba kimini tout le monde y était pour ça on a rage on a Concept TV bonjour bonsoir mbote bonjour ça dépend na ero bonsoir Bakou ya Kolanda émission na bino kitoko na benga rabongo la vie de nos artistes hein mbote bonjour les sous na bino ba abonner na biso au bonzima ko s'abonner awa bo partager la émission bo commentaka ba open bo s'abonner s'il vous plaît abonnez-vous massivement na kati ya Concept TV et sika au moins la popia munene autre avant Cynthia Mbombola Kilimanjaro de la presse nazarana pour na kosala la bino musala ngana lobaka ke actualité to banalise ezara vraiment mboka na biso boyisa ki ngana luki la bino invité na nga lelo na pandi mutunde nga rezalara na luki na bengi lelo vraiment na zanga mo côté na plateau na nga naza bongo na Jérémy Yoka Obino Tsubola Bolukaki. Voilà Fenex Rosa vraiment d'accord fongole sur plateau to yamba biso bongo invité na biso ya lelo. Merci beaucoup. Bonjour. Ouais, bonjour Cynthia. Cynthia Mbombo. Cynthia Mbombo. Voilà. Moi na popia munene. Oyibi kete to rabana mike. Au moins moi popia munene ezaki passer. Mais tu aussi chance au monde on a qui mukolo boy. Na bomo na ponze bazala raté. Bazala raté. Fait to kola poto monde. Fait beaucoup la popo monde. Faut li dans kala bando mo ra pepe kala za munene. Mais ngas kuto na kola mo mo pepe kala nzoka za kana munene. Azane muke. Danger. Voilà, comprenez, vous abonnez, abonnez-vous massivement à la carte Concept TV, vous avez vraiment carabiner ndenge ezalaka. Bonjour Jérémy, santé, et ce qui est ndenge. Ouais, nous avons pensé à Songolo santé, ce qui est de mieux en mieux. Ils ont évolué vraiment bien. Et puis, nous avons un plaisir, il y a partagé la bino lilo pour la première fois dans le plateau Nabino. Et voilà. La chaîne Nabiso Concept TV, mot gentil pour Nabato Balanarabiso, pour Nabato Basenga Kingayo. Parce que vraiment, Ozaki vraiment des Concept déjà, moi professionnalisme mes alliés, Matos n'a senti que Matos ça va. Merci. Et puis après, déjà avoir des chroniqueurs ou des journalistes comme ça, comme toi, belle, jolie et puis présentable. Hein, et c'est bien déjà. Donc maintenant, restez abonnés ici. Déjà habituellement, tout le monde donc voilà quoi. Voilà le lot vraiment te remettre un peu que sur Marambo et le Canada réseau sociaux des internet et zaranango église hein ba la rabiso mamna bango tout nyospe les carabiso peut aux arana pour na kolobela to banda karamba mon actualité en maman ngandingi zo kinde sur fali pour pas pardon
autiko wangana ki alika na azaka na quartier latin te azalaka mona quartier latin te awangani yango ya banda maman na bandal. Alors pour na yo ko bande ko lo bango ndeni chance yo mo bandi yango pena ko lobi ke awangani parce que ça ko wangana biso tout total akya na lu ko mbor ke se mo bandal na gisasa ezalaka te ouais bande oranga ibandal les a commune comme toute autre commune. La ville de Kinshasa compte 24 communes. Je peux citer. Ouais, Kinshasa, Kimbanzere, Kiseso, Kitambo, Ntsele, Kasavubu, Kalamu, Maluku, Matete, Masina, Makala, Monga Fula, Njili, Ngiringiri, Ngaba, Ngaliema, Bandalungwa, Barumbu, Bumbu, Gombe, Lingwala, Limete, Lemba, Selembao. Voilà. Sikoyo, comme orchestre bandal les alati. Les alati. Ingratitude, oyo. Acte il fallait poser, ça s'appelle l'ingratitude vis-à-vis il y a au quartier la terre sala pour naie au moni biso la kisa ça to yebaka po tala ta paye tala la temps nenga lo baka auti tala la temps auti tala la temps to yebi pe tala la temps te na kisa ça bando répéter na venir c'est ça et ça orchestre comme il y a leader ya tala la temps nani to yebi eti président atala la ta kombo ndani toyebi ete clara te sala album ni toyebi angote ebeta na bar ni toyebi te eza borke sa quartier ndenge ba chaîne tout on ba kolaka parce que na borke na bango ya quartier eza normal quand on parle na ba débit batu balobela ba débit na bango ke na banda epai boy na banda na maison mère na banda na quartier latin na banda na BCBG c'est par rapport ya musique professionnelle. Voilà. Avion ya liboso na vie ya Fally Amati et ça la quartier latin. Mbali boso zoka mungongo afale bimi wa ezo yemba ebeta na bar. Atelemi pe na coin ya bar moboye bayoki mungongo ya Fally. Ezaki na quartier latin pas Kofi. Abandi po okinde poto. Ah non, il doit respecter. Il peut pas dire qu'il a passé dans le quartier latin. Vraiment. Ingratitude. Qu'on passé et ça le roi tata. Il a fait 7 ans. Et puis, moi, je fus soldat à quartier la tête pendant 7 ans. Oh, oui. Plus à 7 ans, en tout cas, Kito côté. En tout cas, Kito côté, c'est comme si maman musique. Ezara ekeibo ezongibo ekeibo quartier la tête fallait awangan quelqu'un na quartier la tête mais etiki ka ba musicien ekititi na ba porte-parole ekititi na bato nyonso o bazara pemela ba musicien. Par là je veux dire quoi qui sinjora azaki partout kendara tika kasango alongwa fingi akeibo afingi kolongwa longwa ki sinjora ti lelo ko koma lelo akote pa wata alongo se pa wata akomisi ko finga wata ezaka gratitude taka non ki sinjora bon bah qui sont pas tout vendre peut-être tout bêta parce que qui sont à 3 mais na cadre ya côté ya na le qui sont à ça quand même na art de parler azolo ba bien mais il faut tanga et là ça la communication la communication est une science on n'improvise pas on étudie dans une science si vous voulez improviser et sous kafo. Je pense que Kissinjora doit être reconnaissante na héritier Watanabe comme maï poto ya umele borkesa binene makasi ndengwana atikali okenda ngote quand bien même qu'en Afrique du Sud déjà na BCBG mais ça Afrique Europe c'est grâce à héritier Watanabe. Alors moi respect wana moi considération wana parce que yena na la team wata sa eloti mais wati me saleli wati me mimie na poto qui n'a rien fait. Hein? La team, c'est Dadi Mola et Francis Kibaya. Héritier, ça a pas ça les plaisir. Pour nous, on a pototé. Na retour, il fallait sincère raison. Azong sa sincérité. Et à payer la monnaie des singes. Et je pense que Aïe Baketola, Tola Mouka, un bon matin, qu'on fait pexer les gars na TVT. Alors, on a combat quartier la tente. Parce que Abanda peut promotionner ma bien à quartier latin. Quand attends au bandi boye, toi tu es payé pour faire la promotion de Koffi Olomide et son quartier latin. Mais directement, tu viens nous dire que
na Kinshasa na mona mission comparé na Falite oh ko faire mission braza to ya Goma vraiment te ko faire mission Kinshasa donc dans l'ensemble des choses qui sinjora pour ça na ye souci mutema na ye ezara azana fali ah bon l'automne on loba que papa na biso abota aigle abota moine oh kuna bota soki moino donc c'est que fali parce que fali naza aigle mais pas confit so na lobi na aigle na moino baba ndeke to bandeke ya munene na ya mukie bango so baba ndeke na lobi so sa munene oleki batu samayele tonde to fa na obo eloko za munene oleki ka nebele non yo saka munene c'est belete o komi dete o saka yo o komi dete donc ça nini to vandi 3 personnes te to aka de Jérémy Yoka na Sitia Mbombo Sitia Mbombo ana misumi bale ngapena na ngode très bien Sitia Mbombo ana solo ne ya muke lokola ya mwana popi ngapena na solo na ngai vraiment ainsi de suite donc mi balé égale mi satouté et plutôt munene égale mi balete moko pe égale ndambouté vous comprenez bat ba comprendre te aigle za randeki so beti pe lance et zoa a quoi pe a kufa donc ça faux débat d'ailleurs Koffi Olomide n'a jamais été fan ya Fally il a orienté Fally pour qu'il soit séculier il a encadré Fally mais il est fan de Ferré et de Bill Clinton. Ah bon? Mais ça secret, non, on a évité qu'on fasse un fanatique à Ferré. Non, on a évité qu'on fasse un fanatique à Fally. Il y a Bill Clinton. Non, on a évité. Alors, on a mis ça à 1000. Et puis enfin, en termes d'orchestre, on a un fanatique à Wenge. Via le bango. On a un fanatique à Wenge, mais c'est comme ça que je m'appelle Wenge parce que 4x4 et Bima qui a Koffi Azaki contre. Contre ou pour batunde basaki opera bandenge moko boye mais to vandaka bo to mona Koffi na quartier latin na répétition maman mulala igime mulolo danzima mulala je vais bien viens ta yimba ngo bon na nenga ki Koffi na ki quadra vous comprenez ouais voilà donc viens le lot c'est pelanaye au moins batu ba ka seneti o gerote vie azaka vie mo alinga ba petit na matiki la bango tante li solo moko ko beta na mboko yo te sa komba ko fetangama lokola Wenge e kangi masolo vie fala kota wana faut benga pe na stade ba benga ngai vie fala kota wana fa place mo ko mona tangama e bongo ne Kongo kangi Wenge kangi musique notage boy kombo de tangama to bli moti ya on vie pe ayaki wana mais après wana pe parce que ba diembeli pe na sima Wenge ba kotisi ba ingratitude ba kotisi ba nini ka pona kosala makelele autour ya masolo na bango pe etangama olobi batu nyonso ba na ba kotisi na sima Wenge po ba sala makelele mais tout monde pe Marie-Paul na kata parmi bato na bazone sima Wenge c'est comme si Marie-Paul pas zo bundisa clan Wenge pourquoi parce que tant to banda ko mona ba image Marie-Paul eza ce qu'on appelle Tinunu asa mukongo ayibi yango Tinunu et la kini batu pe bolanda biso ba Kongo te qui fi en fita qui fait en fuite à monter maman bé keto ouais ezala pasi bayaya banginda déjà mais ka bango mbazwa lisusu atanga na kozwa te vi para posa payata boringo quelque part donc ça bon et là ça la vie ya wana or que soki azaki bon terme ngene tisi so yi muta mayele bato o finge zoba te mais vie na mayele na zala kanango so ezakinga fala vanda calme asa lokwa netiakiza te asa lokwa zalaka te OK po ata bato bano bon masamno botika ndeni ko bon masamno botika ndeni ko masamno botika avane pe calme ba tout le parole va bien oso na loba yepe mutaya pe na JB bayiba na wapi bayiba na yena JB bayiba na kiwa papa shera banda ko likana yi wana zero o mani maso beta wana zeba solo tango baza na ba komi musique professionnelle te bana bana quartier ba sakanaka ozoko papa shera ndo lekana yi kutozo pe primis asimi mulangi na leka oki ba masa mo ba oyemba tele ma otara mo ba oyemba aseki no bora no beta wana ese na oyemba te oyemba nanu akutata utu tenga sana na Gombe na beta tout pas mère avec na bandala te faut sarabiso c'était comme ça des bons bazwa histoire wana za siko Wenge ya orchestre balabala to sakana
mais mon quand on que les autres comme ça en musique mo professionnel to tiens on peut comme cop na biso ezala ki mokolo moko na dibamboma ezala na dibamboma ti Didier Marcela wara sonne jibe mpiana ale makaba basangani basali wenge muzika mouvement ebimi Adolphe Dominguez Salebula baye tokolisa mouvement wana wenge comme siko orchestre professionnel mais batanga pe nani Blaise Boula pété Blaise Boula azara parmi bato batanga ki yekete bayaki kokolisa bango bayaka kokolisa voilà Adolphe Dominguez Blaise Boula baye tokolisa mouvement voilà na motema nanga soki bakofinga bese ça fait mal soki bakofinga bese BG lela ba ange adorable toujours likolo basaka likolo ti lelo ti lelo ka bango batondisi marti ti lelo ka bango bakokisa badisque ka bango tobetaka masolo na bango tokotika te yo lobi batondisi marti mais d'autres personnes ti lo bantima te ke marti tona pe beta mais ça la plein craquer te bato balibérate wana bakota na wese bakesani na wese oyebi toilette na benga ngo lié ya conscience non ya conscience oyebi na chambre na yo mosi na kokota to mobali na kokota ota pena ke mosi nanga azwanga neti ke na ndimi batu wana na omikitisa lokola tokota toilette na mwasi te na douche te po douche oke sokola mère yo niko mukongo na toilette mutako era kota na toilette kanga ngo ye mo pena pa kangi pena vandi kuna ça pena play ya conscient ya ona ba bande oranga itolo ko to sala ba toilette soin toilette solo to bimambango toilette orosa la besoin na yo pendant 5 minutes mosali 15 minutes 10 minutes tikali ya o solo na yo muta solo na ye mo na kata toilette ba to no balbi stade tonda ite ba ko ta toilette ba solo na bango moko ba mi tura so stade tonda ite so ba pesa réponse ke tonda ite ba lo ba te ba jo ba fort ba koli mi ba beta bilo ngo ezo tonda kaka ba makasi ba lo ba bongo après ba sisa ba bimi ba mona ba na bango ba moni ba camarade ba sentinelle na bango ba master ba bureau ba tondi sate tonda ite wana za pora batu mais pora bango mo ba yebi ke tonda en parlant kaka na masolo ya yango ya stade fali pour pas oublier stade Kalami te na ngito beta ngo troté na ngito troté yango beta na ngito to lobela ngo te yango na ngina na senga ki boy yo na expliquer ba na bosse ko loba no avant to bata awa OK baloba ki stade na e obukana so stade bukani ba ba popola mabelete ba tele ba kende ba ba okufa ba ba obukana to so ba bata malformation bele na kisasa na senga ki babongisa communication balongola phrase wana basala yango te babaki sur litabisi bana posa appui ya motu te ne to yoki po bakotondisa ngo kaka alors so tolobela ngo yaka tolobela ngo malamu to mabe yaka to sa promotion eloko oyo biso to banga batu bakende babukana baba ozo comprendre alors na senga ki pena batu nanga yango te mais on peut parler de l'artiste asa danger celle ba Eve na minene belé asa sa makambo belé bloqué on a payé ça déjà 1 million de vies nango et ça qui est bien sauf que la moyenne peut moi monotonie na danse c'est comme si kaba danse wana ka zonga face au na chorégraphe OK et face au na chorégraphe ne bien drazo te ko bongisa pété ozo omoni mutu l'homme est limité il faut baxer tam sous ba chorégraphe musu ba ya ba sang samayele musaleza ya tamulai noko asuki to sandi bela ke noko apesa ka danse akomi limité makanise se souté so ba masa so ba ye ba travailler ba ko inspirer ba o tsela masa on tape pendant 2 ans ba on ba pesa ba arme ba danse ba masa ko inspirer pe na ndenge muso yo pesa pe danse muso mais pour l'instant to za ka tsa monotonia danse. Parlons un peu de Jésus des Nuances Ferrego là. Est-ce que les tiens c'est confirmé que Azozo Ngamboka ngakutu est-ce la confirmé ou pas? Et je veux que Ferrego là soit libéré même end time. Sikoyo. Bablo ba auto c'est la calèque ça ko boka ko kaka na musique. Je veux voir l'artiste libre. Mais je ne veux pas qu'il rentre à Kinshasa comme ça. Kabima ye ayosan. Comment ça? Avant Dakar kunaya te? Te abatama. Abatama wapi parce que poto bakanga ki alembi pe poto. Aketana ngola. Groupe landie kuna.
Pourquoi pas na so pa royane awa bato baye bater azao akiti pena na vol caché c'est panzani bato tout bébé qui fait réseau les 15 biso tout aux ananine na aéroport non bongo te moi je propose que ba préparer spectacle moi monene azonga boye tout ça l'envoie événement na stade le 24 décembre na stade réveillon l'église toujours on a fait aux aratés venir sur la stade des martyrs le 23 à quitter l'aéroport tout to yambi à cette chose au général quand il y a masala na matanga mari misamo OK era kiti to monika muta kiti boy ba yibi ba kimine to moni ete posa wana rage wana to yo to ni sur stade ah ça on les a message hein pour na ba wario ba tunyo surtout ba linga ba golois pardon ba golois on surtout ba tout hein ba linga faire égola alors tant à na stade Bosco le 24 wana tant que ça 0 heure pour que ça le 25 tu annoncer voici pour vous et pour nous le chanteur par excellence, l'homme libre, Jésus de Niance, Ferré, Gola, Zambeyo boko yebinga, Mongongo yo pesangelu ki ba jalebele, mais bako panzana. Allez tout le monde, atiki micro, biso sko to bando zo. Bango jo saba sangana ba yebele, mais bako panzana. Vous comprenez? Elle aussi c'est un moment aller. Débloquer force. Orozonga maboko pamba. Pa. What's the start de mettre en boko? What's ko biso? Orozonga maboko. Pa. Delo ko mbela yo mu. Pa. Artiste la banze mo solo na public. Voilà. Qui se njoka pe c'est comme ça ngako côté mupanza faire parce que ngana tala ki vidéo moko azolela na Phoenix ozanango ko illustrer biso ngo batala azolela ferré bo comme une ko komisa so papa Hervé quoi te ki sinjora azara pe na orchestre na yiti allo bela pe orchestre na yiti azara na orchestre allo bela pe orchestre na à sa promotion Charlotte attends c'est l'homme bikolo mbanga c'est la promotion album na yo ba nse mona yo Olivier papa bébé na papa Hervé. Non, Kissinjora, c'est une femme qui crée des problèmes. Tala makambo héritier saleli. Tala mexa peut héritier. Sa place est dans être victime. Est-ce qu'il fallait rejoindre? Bon, Azon Anega, souci de Rafali, ce qui est vrai. Mais entre ta fallait Zoboya Kofi. Voilà maintenant, si Kamotu, Azako Tambola, Engebene Namibeko ya Mosalate, Yangomoni, Merveille Rambo, Rambo de Abengani. Te Rambo Bengani, Tabika Katika Marambo. Mais qui ne pas répondre et puis Rambo Yebi. Bon, Monier, c'est une femme courageuse. Bako bengane pe libanda so répondre car libanda kuna aya ça voilà tolali tola moki to moni miel de son acoustique maman acoustique a sali hommage à papa Hervé. En tout cas félicitations dans la miel de son de la part nanga moko koloba ni pona ngoyo tango yoka kyango et ça que ndeni komona artiste eligolo bake ba Robinho ba comprendre ba se mesurer ba miel. OK kana Robinho na kana Robinho parce que Robinho nde mutote ko tanga ba miel awa na ba tade bangité bandi ba yimba kitoko bongo bangité yo to yebi mboko mbato yebi ke yo oyebo yemba te ngam na pesa yemba te eza secrétaire ah bon ebo yemba on eza radio ayemba zeboni beta ba couper décaler na ba musique ne ka be aza DJ po bando beta bongo ngam na pesa conseil ah bon tout ça na studio ndiaye na mona peda vibratoire aye oyembele alati kashine boye kashine chapeau cagoule po ba bateri za ya kotikiu ya obatama ake oyembela ye asali ba benga ngo témoin asali ba témoin po yo ya Olanda wana natali na bité yo lokozo ko oyemba te ozana shomi kanga mana shomi ala kiso kubwaka ngam na yebisa ye akanga bipe oh
na bise papa ba simba ka epa ezo simba ba kanga resika ezo simba akanga mina shomi balakisi kuboka ozo comprendre et azo profiter dans quand même moi muke lelo maintenant il faut ça na respect à bateau yo ba koka chant ya koka chanta bimbi bateau ba koka chant ba longa chant ba miel ba koka chant ba déplique ba koka chant. Je pense que sa façon de traiter miel déplique Tadé. La réponse est en acoustique. Miel. Oyembi jomo za na selemba ota. Muto yembi comme des ferry. Tant yembi ferry ki to ngona mboko mba e beti maboko to kamati confiance to pied yo. Au bénéfice ce qu'on a, c'est-à-dire na appui à mboka bobimba parce que interpréter faire Ezali Parangou Baté, c'était un grand chanteur, un bon chanteur et puis interpréter na ba qualité wana non na sangi pera batutu boke na ba page ya miel boko tra ba chaîne YouTube na boke de partout boyoka acoustique wana ndenge interpréter faire c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. En tout cas, on a vu Sabino Karaki, vous consommez, comment on appelle, acoustique, il y a mieux le son parce que Aïe on vraiment la norme avec beaucoup d'amour. Hein. Aïe on vraiment avec beaucoup d'amour parce que beaucoup d'amour et d'intelligence. Parce que voilà. Quand vous interprétez un chanteur comme Ferrego là, il faut rester concentré, il faut mettre de l'intelligence et sinon ok libanda. Alors miel aibi que mutation interpréter ça s'appelle Parangou Baté et on peut miel le roi s'appelle ba lignée mo azo kenango à continuer à se concentrer à travailler en kitoko et en tout cas il mérite des remerciements, des encouragements et des soutiens. Voilà, mon boss a eu une question, boss n'a pas posé une question, on répond parce que Alinga a bappé à sa différence. Clan, comment on appelle? Un mot anglais, Nilinga, est compliqué. Un fait quartier latin, ils ont clan ou comment? Tout le monde a clan Wenge et tout. Est-ce que quartier latin peut, ils appellent clan? Quartier des clans, des orchestres. Il y a mon tout. C'est-à-dire quartier latin, il y a le roi Lupango. Il y a le roi Lupango. Voilà. Ils ont clanté. Tandis que Wenge ils ont clan. Na sali différence na on a nini. Au bon Lupango, par exemple, oh Lupango a Kengo a Dondo. Vous comprenez? Ils ont Lupango a Kengo. Yayote mukolo linga te ngwa lié yaye OK balobi o lupango ya famille bemba eza lupango ya famille bemba eza ya mutu moko te eza ya famille ozo kopanga bon on appelle si ba komba batu wana po ba eza bato ba sapela ba mona ba so ba ndauna kisasa quartier la te so ko faire kufi esili elali kope esili ndenge et tutu ya minene basala orchestre bomba kufa ekinda comment ça tandis que Kofi pa bimisa pe bana te abimisi bana mais orchestre wana eza yena bana wana te prévané basala quartier latin academia a telemera komba au quartier latin na yo wana do alingi quartier si etialaka academia bazo partager et droit ya quartier latin ti on se comprend nga tandis que Wenge ezaki orchestre ya bato belé tozonga la lisapo tozongi kasima tozongi na nzembo lisapo ezalaki mokolo moko na dibamboma Didier Masela Waransone jibe mpia na ale makaba basangani basali Wenge muzika mouvement ebimi Adolphe Domingezi Blaise Boula Baye donc les orchestres à 4 à 6 personnes. Il y a ça bato belé. Il y a omoni ba Wenge kumbela ba Wenge ebimi belé. Parce que basaki ba camarade basaki loko na bango. Ndeto benyango clan
pour ça y a Batou et les gens pas ma famille. OK. Par rapport à Wana, je pense qu'il y a une réponse. J'espère que boss a eu réponse non par rapport à la question non opposée qui vrai ou faux faire rigolo azali mwana suka nde balobaka dernier fils ya Wenge. Likamba dernier fils oyo na osalango na omona ngo eza faux débat. Fere azali mwana suka te. Aza papa leki. Aza papa leki. OK. Parce que Wenge tangu ebondi ko bota ba Emelia, ba Manda chante, ba Fande, ba Sege Milio Maniata, ba Alimbonda eboti Fere. Bango tu baza kuna baza ba papa. Tandis que tangu ba papa ba kabwani, mutu na sali ndaku na ye, azui mwasi na bandi ko bota. Ou rasali maison mère a boté biso bana ye. Papa chéri a boté biso bana ye. Fere a boté biso bana ye. Afande a boté biso bana ye. Bango nyoso baza ba Wenge. Papa chéri n'a confirmé que Fere Golaza a la dernier fils. Dernier fils na sens na biso ba papa neto aboye moi na biso oyo leki na biso suka ezala ki Fere. Mais d'abord ba yekuna Fere saka mwana te a comme papa leki na sens wana. Donc na ki bango ndem tu Fere za dernier fils. Voilà. Mais azas ko papa leki na bado balandi. Parce que sans une Nicodème obenga jibe pa kulutu. Vous savez pas abenga wera pa kulutu. Ya mona longwana ndako na bango na kena ngai papa kulutu. Et bon héritier. Kasi Fere papa leki héritier. Papa leki peut héritier. Voilà. Voilà, malembe vraiment toujours chité, toujours qui est vraiment na suka émission na biso question moko ya suka elingai na ba binsenyi onso ezala ya basi, ezala ya mibali. On a nous penos à raso vanti boza convaincu que va ça vraiment fierté en mboka na biso ezala kin ezali banda. Parce belé hein. Ya basi na mibali. Baza pana salisa duni mero imbanzembo wana. Tangelanga de bon keye lelo. Bato ba de bon wana. Tangelanga de bon keye lelo. Ngana ebité. Na celio Jomo Kayemba. Gisèle pourquoi chancer? Et j'allais na yo. On nourrir un espoir si mo comme yo kende na yo. On n'a pas peur avec nous. Tangelanga de bon keye lelo. Robino. Hein? Au moins que mo seki hein. Donc, bah, chanteur, on est Rambo, Billy, Papa Chéri, on est Rambo, le roi de la forêt, on est Rambo, Fabrice, on est Rambo, Fali Poupa, on est Rambo, Maman la chante. Jomo Belemba, Selina, moi maman, Asala, Ibrahim, que boyo quand même pas. Jamalake. Limbisanga inako la papa. Tu vois pas? Chose étonnante. Motalela sourira comme il est longolela. Ibraton piano ba chanter bazana mboka oyo. Tora ba shela mputu, ba chanter, tout ça ba junior wendo. Hein? Musique ya Congo, ezaka ya bango. Pourquoi ba muta banda cop? OK. Junior Wendo. Koko na bango mutu abanda kopo. Et puis Moropé à côté dans le colo. Asa na douceur quand il chante vraiment ça va quoi. Donc ba do sonner la moko ba sebele. Na kanisa loko tama bina filé, na kanisa loko tama saralula. Bina filé non? Nde nani? Musicien mboka na biso. Aemba wapi? Ex Fabrice ndo il me pas Fabrice. Na yebala ngai te ngai pas Fabrice na yebaka c'est la garçon moi mba kitoko kuna dans Thierry Migler et na zape trop fan il y a 10 match acoustique 10 match na pesi mbote na yebaka pe garçon mo azana douceur bo azana mo mwindo boy il s'appelle Patrick Beckham na yebaka
pas Fabregas nayebi été oh là là nga nayebi pas Fabregas garçon moko les 3 jours allez moto yaya mama moto allez simanga moto yaya allez moto 3 jours c'est musala nayebi été boso yebi mutu te na vandika bana ndo ba nayebi azarande garçon arane te mwenga pini expliquer ça parce que bio yebi no te mais au moni musara taille normale musara il faut nous expliquer à teinture jaune musara il faut nous expliquer au garçon sikoyo azaka choko boye azaka choko boye on va nous faire explication banzi mona beta banzi mo côté tellement na baba moto nyonso azana problème mais alors tayebi na ngote mbadi oui bien ngote pardon bino otanga tu va comme mo boye Sarah Lula namona ko trop na épée makamno lobela ngo pe dans les bons motos ouais c'est non aza parmi bana basio bazo mata kitoko ba sa musala kitoko faut pese maboko azo yemba kitoko d'ailleurs obeta concert mo lobby na villa il faut dans la wana il faut yoka comment ni litoi au fond def ça concerné na zala ngo déjà moi trop faut def ça litoi defi ça mutu litoi yoka e avant au juger ngana yoka musique trop so na ina biso ke mutu ebo yemba te ndimelanga Sarah Lula ayebi ko yemba la reine des routouaches asangisi rumba na mutouache na R&B na asalango jemo boyo bi ke ça dire que Sarah Lula yo photo sola pour on dirait ça dit comment on sangisa ça dit voilà bitoyo vraiment asangisa on a niveau ngozala ideta et puis ça biso bien bilokos ba TV ba kiti ba nini ba tout en tout ça dit bien et Sarah Lula coup de chapeau un bon travail. Et voilà, comme ils sont bêtes, ça va on aura un problème. Voilà, merci beaucoup. Comme vraiment dans ce cas, moi, mon gentil, moi, mon beauté, n'a pas de souci à l'andara. Yo peut s'appeler mon téléphone, on peut ça. Numéro de téléphone, non, on est là, numéro de téléphone, c'est plus 243 89 52 44 50 sur WhatsApp ou appel normal Yango. Mais je dis que ça rappelle chap chap kuna. Ah petit ndaka oh western nte western nte. Donc kuna mbala moko et ça rappelle bien. Et puis je profite de l'occasion pour saluer Batutu Balinga Biso. Ba critique et ça la bien. Voilà. Et ba encouragement et ça la bien. Bien. Et on est là, on va vraiment continuer de parler la vérité pour vérité et blessaka. Na sala choix ya resoki sa batu. Na place à obuma batu. Parce que les mensonges tuent. Mais la vérité blesse. Il faut même blesser quelqu'un par ta vérité que de tuer par le mensonge. Alors, ça, c'est un choix. Il y a blesser la vérité. Merci beaucoup, Bino Batibozora. Vraiment, ton Yakolanda Bisso. J'espère que vous avez la réponse. Vous comprenez que vraiment tout solo d'une journée. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à partager la bémission. Là, je dis un grand merci à papa et maman, Babi couple, Milan, Douana, Boss. On va ça vraiment Cynthia Bombo place qui toko ya kovanda na sima caméra. Na salaka bongo na Fennec mon compte du chef. Babi Mobala Pembe. À côté ça, on a coûté. Ce n'est pas sur la solo, sur la lokuta. Ba commentaire na Bino vraiment et ça la rabisso bien et ça la kemusala ekola en tout cas ko fingate parce que awa to nga ko fingate so moni ke to lobi mambo c'est plus c'est mis aux numéro au bengi to sololi na ndenge ba responsable hein na ndenge pe kaka ya respect donc batunyo surtout bazana ba nyongo na nga na oto concert na nga lobi ba nyongo bo futaka ba nyongo hein libanga vraiment za rambongo soki nzamba songi te tokutani prochainement bisous bye.